Ce que tu la communauté la biso. Au comment que Camilla Sokoda, tous les bars, il y a 24 communes. Camilla Sokoda est à Moulaka pour la droit. Il y a la musique, il y a les musiciens. N'engé betara ba foutra ba droit d'auteur wana chaque mois. Bango ba lekanaka bazala ba jeune bango ba contrôler ba musique, ils ba bar bonné dans nyangwe. Oye betara ba musique, il y a tous les musiciens dans musique. Oya passe yango wana. Chiko na le bibongo pona. Bino to na bota la be famille Amadili. Na banzembo nyoto Madilo ayemba, hôtel ke Madilo dali riche. Na ba œuvre d'esprit. OK. Mais na espèce ibata pauvre. Papa Chéraz allait déjà dans ma concert, ça l'a pour ouvrir en sorte. La début, c'était pas vraiment trop au bima, mais on a vu dans moi Katikati année, le roi de la forêt a repris ses concerts, on a niveau à Poto, on a niveau à Awa, tout le monde qui a fait un concert à $1,500. Déjà pour Papa Chéri, bravo, parce que Papa Chéri déjà, chaque année, en tout cas, il y aura toujours Karawan, on a un concert, on a eu. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison Given. À Bossa Libinote. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre présentatrice Awachi Bassou, business class de la presse congolaise. Je dis merci d'un grand protocole à Batelinga Nabino depuis 2023, Totiki Yango Titokoti 2024. On dit merci à Dieu parce que tous les années, il y a malonga européen, ça nous a mis son potato, ça y est, merci. C'est-à-dire, wolo palata, nyon faisali ya yonda metopesi merci parce que quand ici biso ici l'année 2024 le lot le 2 janvier en tout cas et c'est parce qu'on a se retrouvé na bande kunanga nyon sur la zakina bango année passée ni malade ni accident ni yamabe et commis topesi merci topesi général manager merci na rotambola na biso elongo banda 2023 ti na 2024 au télémina biso en tout cas général manager merci na yo merci na maman Doris apesa ka ope makasi na mupandi que non papa il faut télémana bana na yo papa il faut télémana musala en tout cas merci beaucoup na maman Doris merci beaucoup na AG Stade de Martyr tonton Gina Fimpa na musala malamu ko salaka pona biso na kata Stade de Martyr merci beaucoup na famille Mobimba Fimpa o pena bazarata ya kolanda biso merci na ba bonso balanda kapena global analyse Awachi Bassou à Kambakango. Et merci pena na abonné na biso nyoso ya Congo Sing officiel télévision plus qui veut dire que yo o bazara vraiment temps ya kolanda élément du début à la fin. Il y a qu'au commenter, il y a qu'au partager et ça la rabiso vraiment plaisir. Bande kolelo nazali nga mongote na plateau oyo nazali bongo na Koni Star Mavinga oyo biso nyo soto yebi to continue pe 2024 to zape bongo na Joyce Benzema de la presse na pesi yo pe mbote oyo zali na sima ya caméra Arnold Matmona na pesi bande konyo so
oyo balingaka awachi baso balingaka biso nyonso Arnaud Matumonda okosala nga plaisir ya kokotisa ba invité nanga ya mokolo malelo zo te sali affectueusement Koni Star Mavinga. Bonne année 2024. Merci à vous pareillement. Kolo akobatela biso toujours pour année dernière et les gars na makambe belé. Tout le monde a le garambongo. On a fait des prières au nyotos wakata. Pe akolo ba n'importe quoi vers Nzambe nae. Que pesangai mais zala pe na vision pe na provision pour parce que Nzambe a pe sa bato yo. Oyo batala musika, oyo pe batala pe makambo mususu. Oyo ekomela biso oto le barake tant to la répète tant to kanisa. Maye to ko sala lobby vraiment ba bonne année à tout le monde, bateau bazorata kozora matin kolanda biso toujours vraiment que était. Merci mingi na Clarisse Decanto, Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, bana mame Milisha Galutadila, amigo Jen Lutadila, vraiment beau pese langa mbote pa Pepe Fataki, boss papi Matalata la matos, ozala toujours bien, Zambe na lola a facilité vraiment. Ba bonne année toujours encore et pas ya grand-père Gauthier Mouté ba pese langa mbote. Na baby long le banquier makamunyo surtout ezala bien motema ya fani linanda vraiment. Boss papi Matalata la na yebi kende troso sa pegi kinzunga na dadi kinzunga makamunyo to et que ça la bien ça me couvre le nécessaire ba bonne année na motema ya mama imeko ozala toujours bien Nathalie Sunanga mona mona Jean-Claude Mimbango yebi selanga tonton Kembilo Joke adala toujours bien vraiment Christian Bikai ozala toujours bien avec Claude Moseka Posomo nous suka mindele Chiraki Nikita yo yebi toujours na kata British ta pesi sous ba meilleur revenu na Belinda Lita Mosi Nzambe 6 étoiles Kola Zano toujours na ba no Dani Ngouvu l'accord merci yebisa Alino Kabouverden vraiment 2024 ils a toujours ya biso merci merci beaucoup Koni Star Mavinga. Joyce Banduma de la presse bonne année bonne année à vous voilà bonjour bonne année na ba abonné fidèle à Congo Isengo voilà. Et bonne année à mes fans Joyce Timba. Je suis toujours là. L'année 2023 c'était pas facile, c'était une année difficile mais au moins aussi si on sont malade, aussi si on sont problème, aussi si on sont stress. Voilà 2024 merci pour la confiance. Merci pour notre amour au beau ça a toujours na Congo Isengo. Donc on est là. En fait, on va travailler avec vous. Tobani la mino janvier et puis nous allons battre la de janvier à décembre 2025. Bien de janvier à 2025. Voilà. On sera toujours avec vous. Merci à toi, Bruno Lubi Cambon. Merci à Bekashka. Merci. Bonjour à toi. Il y a Willy Mouchen, piste 243, livre d'état Pakebo. Bonjour à toi, Rit, par rapport à Taïla Patrona. Bonjour encore une fois. À toi, et la Benarae, toujours Soda Coiffure, sur mon esprit qui remonte. Ah, Soda Coiffure, je salue affectueusement. Voilà, merci beaucoup. Et puis bonjour à toi, Agene, on a banda kinae, et puis na clôturé nae, sur ce bazar, ba sponsor, on a beau comprendre. Agene, yimtasima ramanzaka, Joyce Tumba, Soda Coiffure, yimtasima rasto, soukinangam, tout nangam tabunzango, ba meilleure place Bozali. Merci pour la confiance, merci vraiment pour ton travail, qui n'a bien plutôt continuer na bien. Voilà. Merci beaucoup Joyce Mandema. Et voilà, Koni Star Mavinga, toko banza bongo to bandi ane kitoko. Pour nazo sentir en pena ke nzamba sungi biso ti to kutala na ba bonne santé boye malade ezaki te problème te o te na sa accident ça ki boye ezate. Toko so la vraiment bilan ya année 2023 ndenge nini to leki nango ya ba artiste musicien congolais na biso ndenge ba ko tambisa ka musique na bango ya banza bongo toko ke banana artiste lokola Fali oyo to monaki ba concert na ye to moni ndenge nini makam na ye ezotambola na bato azaka na bango Koni Star Mavinga to développer par rapport ya Deko Fali. Vraiment merci mingi awachi basu avana na ba question na poser pour na peso ba réponse parce que lo imana so matin à ko savourer et on a monné vraiment que na moni lo na ko senga wenye na merci parce que lobby to so vraiment matin à ko savourer Zénith ya Jubé, Bercy ya Jubé, Bercy ya Wera, Zénith ya Wera, vraiment na ko comprendre que te ba concert wana ba salaki musala ya solo eta ke concert ane nango na date ebeta mawana eleka mais lobi to mona zo no kola neti milulu ki asikandike ba betela biso concert ngo na bango pe pene vraiment que na ko ta eloko nyoso to vraiment que na ko mona ke tango ba to betaka masete ba concert jamais ezalaka éphémère que les caractères boy inaperçu que etika na ba principité na ko pesa communauté na biso makambo lobaka o ba betaka c'était pour na ba concert vraiment na pesi bon vraiment raison vraiment coup de chapeau na wenge que na musala bosala lelo tota bezeni tawera depuis
2002 total la Zénith à JB Piana depuis 99 total que Bercy na eu depuis 2001 total ba makamunyo surtout oyo ke to total vraiment que était ba concert vraiment éthique à la rapamba te et la sabiso que était Congo et ça là vraiment musala nango Congo et ce qui peut être vraiment à pousser que musique na vraiment et ça là vraiment bien. Année dernière vraiment il était vraiment super formidable na bateau to zalaki na bango to zokobina na bango juste et pas il y a Zamukoto auto bengi kete Amara Mateta oyo yo aza mwana oyo ba bengi lokola net na Petit Paradis bar où zalaki ex Petit Paradis Monte Cristo lelo zali vraiment kete Zamukoto asimi ba faire ndomba sinde to zalaki malobi ba petit nanga lokola net chocolat to zalaki toujours lokola net Fabrice Juf Noir, na madame Nae vraiment que il est vraiment bien donc vraiment na comprendre ba concert vraiment il faut tika la raso ça la musala ça la pour na concert ici tika la tout le monde le roi to zonga 99 tout le monde le roi to zonga 2002 vraiment que coup de chapeau na musala o bango ba sala ki vraiment que spectacle ya Weronson balobi ti lelo mutu moko alongoli yango te na ba concert nyonso bino bozo sala ke cop oyo il y a un internaute. Donc il faut vous aller raqueter. Autant la moto à la rappeler à ma camboula, t'as et le bien est dans la n'engagez pas bateau. Balande t'as que biso to linga qualifié pour calculer la ndara mulili. Ndako ndonge to calculer. Autant la vraiment bon. Akenda na onde ni batu balenga ngana ko bakisa eloko nini sote liboso on a gagné na ko zala tena sima la il faut na zala na eloko moko be en plus dans moko be pour la sali qui na gagné yango mona eloko côté ceux qui baninga ba beti ba concert ceux qui baninga ba sele eloko mo da munene Luka Autriche otala bango otala ke place bango o ezanga ki yo Luka o bakisa yango la zaka force ya musala o nzamba pesi yo force ya vision pe na provision ezala pour la bonne musala yango moni ke na sengi bango so merci na o basala ki vraiment qui était au monde le ko neti CD dans normal mais concert ezala pe na elengi na ngomo be ne ba modifier ba ndule ne ba modifier ba concert pour modifier par rapport au monde qui était à partir ya nini d'accord tout droit ya CD mais ba concert au monde qui a ba beta acrobatie moko boye côté qui est brisé, qui est courbe, donc il est vraiment très capital. Il y a vraiment na sengi bango merci. La journée le singé magé, na senga musala o basala qui déjà qui est oumeli, mais na ninga qui le de compter. Vraiment coup de chapeau na bango na musala basala. Merci beaucoup Konista. Joyce na monito zonga na nuna wenge parce que tolinga ito bossa na ici katouta. Parlant un peu du bilan, il y a orchestre wenge. Quelque chose wenge BCBG, quelque chose wenge maison mère. Faites là déjà votre question ça me complique. Quand on parle de bilan, je sais pas, on va voir aussi des bilans de Weronson. Voilà. En fait, pour moi, l'année 2023, pardon, l'année 2023, en fait, Naïbandel apparemment, Papa Chéraz allait déjà dans ma concert, ça la pour Weronson, la début, c'était pas vraiment trop, Obima, mais on a vu dans moi 4 années, le roi de la forêt a repris ses concerts, on a niveau à Poto, dans niveau ya Awa, tout le monde qui a fait un concert à $1,500 déjà pour Papa Chéri, bravo parce que Papa Chéri déjà chaque année en tout cas ça aura toujours Karawan on a pas concert on a donc pour moi aussi Wenge a fait quelque chose et tout quand on parle aussi de quartier latin Koffi Olomide j'ai déjà vu au Atika espace T chaque année à Zalarawana même si ba concert aux Alaminte mais Koffi Olomide azara toujours wana na ba single azara toujours wana na ba concert à millionnaire à Bimaka tout le monde kazaki na Zambie tout le monde qui na Atambolaki vraiment année 2023 Koffi Olomide Atambolaki elle a joué des concerts malgré de problèmes mais qui ko attaché muké mais dans le monde artistique ndetolobaka en tout cas pour moi Koffi Olomide a fait aussi quelque chose parce que du début à la fin azaki wana pona ba fan na du début à la fin contre yaki du début à la fin pour moi avoir vu article la on a fait des featuring avec tout le monde donc l'année 2023 pour na ba artiste pour moi ezaki vraiment meilleur et puis ba misu ezaki faible qui s'est démarré dans moi katikati mais au moins banda qui pendant du janvier au décembre félicitations à vous déjà félicitations à Weronson félicitations à JB Piana félicitations à Koffi Olomide vraiment azaki toujours wana na biso abinisi biso na ba single tout ça bon pour moi félicitations déjà. Merci beaucoup Joyce. Voilà Konista
na Zogela Bongo. Après ça, et puis félicitations de Zana Jibem Piana, on dira présenté qui est président de la République à Obima, lui parce que abeta concert mo munene na il tourne en tout cas concert on est les cas qui malam félicitations à Jibem Piana Motopamba papa Daïda et voilà Konistar Mavinga tout sur la paix mouké à part Kofi Olomide, Ronson Jibem Piana to bana meno ko kita to zongela fali on a posé qui question nanga par rapport il y a bilan nae tout sur le lango. Merci mingi vraiment à Chibasu to robo salama kambebele et zalo kona babeta ba question karaté vraiment que tozo masuna makambo mapona miyambo yamboka tant yo loulé au soulever que papa Chéra Santagité vraiment que et comment était congolais a voté Félix Antoine Tshilombo na Kanaï parce que était fallait tozo la conscience parce que au monimbo cannabis lelo il faut de rafir nango tant autant boula déjà partout le baguette naza kongomani ezali déjà eloko ya loku ya lokumu voilà mutu na mutu asepelaka na mboka o nzamba pesi so ko miko sepela na mboka ba payase ko mo bisako nzamba dalike njise pona ko bimisho na kati ya non na façon na bisaka eloko mutu kena ba calcul la te just tumba nzala ezaka makanisi batebeli babosana po soko bani kokanisa nzala et depuis tongo na lete okoti na kata makambo wana après pe libumu pe ngo senga ni esani ki olia mais bilo ngo tare gelia okomi lokola okotisi ko ngo sani ki obaye pona mona nzeleza makanisi ba ko pesa osango moko boy et si ça na pe na petit parce que okoti na kati ya mawa ya mutu oyo ba ko transmettre sango na ya mawa yango mona ke nzala ezara nango eloko pamba pe na bolingo eloko pamba po parce que bolingo ezalinza Zambi yeba ko sala makambo o Zambi na bito sani ki asepela na biso que oh non tout ça là oh que pelisa y pas ça au kanisa biso pe biso na suka na to senga ekabe merci donc il y a mon total ici dans le que natanga ba ponami et comme ça ki ngai no ndeko na awasi batu na just 9,35 je crois ndenge kendele mabanga bongo na kobosa na momo kepe dans un moto. Comment c'est fait si on y est qui était Léopard et J Coupe d'Afrique? Peuple mobile yango mona ye vraiment qui était ba occidentaux batali vraiment qui était biso makambu to tsaka ba potopoto mais toye ba vraiment que c'est que peuple oh c'est fait là on a mouton ndebo. Donc vraiment qui était to sengi merci mingi na ba kongomani po bazoi conscience qui a kotambusa que makambu na bango na tanga ba pona mais vraiment to sengi vraiment merci. Pe oyo Antoine Tshilombo Félix Tshisekedi oyo ba kongomani ba pesi yo yeba ko zongisela surtout diaspora ale la ratro la banga douane pona ko sunga mboka na me douane et handicapaka bango. Comment c'est fait si le moto ça comex douane a kobimisa par exemple hein, $13,000 mais bilo a oteka tant son a bénéfice à 9,000 non a bénéficié douane a bénéficié parce que il y a foutu 13,000 mais bilo ka teki na mbongo na ye wana kutu ezongite donc itoluka kutu aider dans ba ndeko na biso baza na Europe o batana ba ambition o batoso abotama ba comexa mais et handicapaka bango ke et handicapaka bango ke asala makambo tam susu ke ba conteneur ya mais douane ya mboka na emo esani e nyokola totala ko neti mboka lokwa neti bangola mboka lokwa ba Brazzaville douane ya na prix assez pour ani ba faciliter peuple na bango peuple ko vanda kaka ta pasaka alo baza la député peuple pasaka kaka toujours ga politicien pour nini ezali lié moko te ya batambongo ezali lié moko be glissant de D. Il faut que Batouba y a na savoir na bango mboka sali et que liboso. Donc il loko vraiment na pesi vraiment que était ba kongomani merci na auto salaki que tozaki matin ya ko voter présent au azalaki déjà que année dernière et a prêté serment na en 2024 aye basiko reserver petit peuple parce que petit peuple bazara na zéro toujours petit peuple bazara na ba difficulté petit peuple bango pe bazara na nzala petit peuple ceux qui bazana na joie yeba de mboka etani et tambola malamu petit peuple bazara toujours na ba zéro be bato bazana na ba ambition politique ba ministre ou ba sénateur ou ba député bango ba yaka déjà na ba 1 so petit peuple après ça ba zéro poko mami millionnaire donc c'est ça le problème ngwana vraiment que tous matin total ça fait Dieu Tumba na o elekaki na tanga ba pona mitango ba publier qui vraiment que était Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a continué sous la deuxième mandat et celle qui est boni de Konabiso Just Tumba deuxième de la presse. Voilà, c'était la joie. Une fois encore, moi je dis toujours que Fachi Béton, là où tu es, tu dois voir ce que tu dois faire. On peut pas dire que ton lingui mais si aussi il y a les erreurs,
oyo eza que oyo peuple alelelaka ti sikoyo parce que peuple oyo apesi Fatou Beton chance eza parce que bayokaki ye congolais aka na motema kolimbisa parce que biso nyonso toyebi que na moment oyo eza ke Fatou azalaki na pouvoir eza deya na bacongolais mosusu babayaki ye mais vu que congolais ezaka moto ayokaka moto mawa on a bapesi lisusu deuxième chose c'est que moi je vais demander au président notre président Fatou Beton c'est mon choix le choix de tout ça ça la penza voilà parce que topesi yo siko tour na motema moko parce que mutu nyonso azalaki na esengo mutu nyonso azalaki toyebi ke bato mosusu deya bakomi koloba koni star Martin Fayulu premier ministre peut tokozela yango mpe kokisama tosepela oui voilà pour moi en tout cas le président tu dois faire quelque chose pour nous les jeunes parce que ba jeune nde bapesi yo chance ba jeune nde basoutenir yo ba jeune nde batambolaki le 31 na balabala pour dire que tozalaki na choix moko ezalaki libre voilà ezalaki choix moko ezalaki ke mutu nyonso otambola na nzela na vote kingani na vote mutu abombaki mutu abandaki soki kobomba sentiment koloba mutu na vote te oui mutu nyonso ezalaki libre donc moi c'est que moi je peux vous demander fais quelque chose pour nous de jeunes. Fais vraiment quelque chose. Parce que quand on dit de faire quelque chose, c'est ça que t'as là vraiment ba jeune. T'as là n'enge tozali, t'as là comment mboka na biso ezali. T'as là n'enge banzela. Parce que le lot le barrage social, mais ce qui nzela est bien te boy ba que social est bon raté. Ça déjà oui. Social est on a déjà. Nzela déjà. Yo il faut expliquer batu. Batu tout batala biso babika que social kolia. On a tali social. Mutu yebi que social est ça kolia na kofuta. Voilà. Allié voilà. Social. Voilà. Mais avec batu que social peut vendre. Il faut c'est ça. Il faut que ça peut congolais que social na biso ko bonga makasi. C'est ça que banzela il faut comme bien. Parce que là biloko elongwa ba Congo elongwe na 8h na 15h eza awa déjà. Et la bien il y a fraîche. Parce que ça ba biloko déjà ça réseau bimanzela ba Congo na nzela il faut là voilà. En tout cas, ndembi akela kala nzela voilà. Des jours na nzela. Parce que nous soulever le aider biso na micro Joyce voilà bato balobaka agriculture eza na mbongo mais condition nini o ngana kokota kopa OK c'est-à-dire non eza bango manzela te o sa na kopa ndembe est-ce que ndembe eza na ba condition mo pour la toujours vers à garder toujours le kasa na yo wana couleur na yo wana esenga vraiment là mais condition nini o yo osala bilanga po oyeba soki obuki pondu na ezala toujours na ba condition batebele basepela na musala ngo mais esengaka eza na société monene oyo ezosengaka po yo mona vraiment réussite ya bilanga elingi koloba kobanda ta mosusu si renseignement ti aveni Kasavubu eza na bilanga pondu yango monaka ke sucrière ti asala makambo na ye ke alona makambo ya koko ayebi ke epesaka ngai sucre epesaka ngai makambo ebele doki bato bakotaka bilanga yango na bavantier po yo soki mambe eta moko ya pondu eza na 10 mikala oyo babengaka wana soki mikala soki mukala soki nini babengaka yango wana bob dena po ayeba kotalisa yango soki otyango 50 soki pondu soki oteka yango onginda moko one ntango esengaka bilanga ezali lokola neti okolona pondu po okoma moto ya mbongo olona Kasavubu mobimba soki Kasavubu mobimba na sikoyo iyo oza na possibilité wana soki bayebi soki bilanga ezalaka na mbongo yo olandi yango sikoyo banda okota yebe oloni pondu obuki manyoko oteki be sikoyo bupiko manyoko yango oteka ota mosusu kete nyonso to wana ta mosusu plus de 6 oteka ota mosusu 5000 sikoyo oyebisanga sikoyo combien de mipiko oyo obuki donc bilanga so babiki ete bilanga ezalaka na mbongo oui mais condition ya maïs oyo kozala nango po ezala lokola zone akili mobimba wani okoma nde mutala oyo ya biso badebriere kaka boloni loyi butanda zela o moya kobela ngo muta mbongo ezatelengaka na soulever eloko banzela yango no tolo bango wana eza très capital nyonso te da social et ko faire partie na social na biso soki banzela ezali bien okomona kete mutu aza na bafacilité lelo oyo ezosala biso lelo bien ke na facile ke lelo ke lemba moto mosusu avanda na makala moto mosusu avanda na bumbu moto mosusu te nazotalisa lelo oyo eza na moto aza na makala aza na ngirenge aza na bumbu siko po akende lemba aa na droit so amona victoire te leso akoti kaka loa nzaka mbamo aleki nzela wana tozalaki na juste makwambala totemi na veni lando na 24 aveni yango mpe jos tumbayaka nango mais lelo nakopesa ye raison po parce que bouchon moko akutanaka nango wana na 24 nzoka nde so akomi kota manifeste
fakota parce que manifeste na koti kati wana dans la facilité ata ebisi mutu tika na martyr directement yango totali sikoyo lelo commission termine land oko matisi alu à partir de 24 au bima cimetière Gitambo arrêta comme mwana temi au comité na Saint-Louis donc ils ont facilité la bateau bakenda déjà barré à partir de Saint-Louis wana lolo la crevette au kitimba na mo mati maman muti barré donc ils ont facilité bateau moyen muta mona soso pont ya makelele exacte moi utilisé pas venir Kasavubu exacte docteur osenga biloko wana donc barakuks wana et ça la biso bien pour la facilité ya kokima ba bouchon parce que les lonzam basungi communauté congolaise batu ba komina ba karebele ba $2300 ya ba 2000 ya ba 1500 tout le monde alinga za la gare na vo na ko bino peka ba benga bino toujours ba madame ça. Oh, le colopette. Je vais te répondre quelque part, on nous le bel abisso. Comme ça, condition ça, comme ça, ndembi, mais pour nous yeba, faisons à ndembi wana. Laisse-moi te dire que, ndela ya ba Congo déjà, so ça l'indembi na yo. Mutu ke longue 8 heures, so e comme 12 heures, c'est que ndembi na yo ils ont déjà bien. Et le ko ezo bomeza embouteillage, ils ont ndela au fait. Parce que ça ba embouteillage, monsieur banda déjà de Kasangulu. À rond-point Ngaba. Des Kassangou déjà ils peinent. Mais on est déjà là. Moi je peux expliquer moi. Je peux t'expliquer. Embouteillage j'ai bandit déjà Kassangou le Timon à fou là. Embouteillage j'ai bandit Kassangou si ils peignent. On a 8 chambres de Kassangou. La piscine ou bandi. Déjà sur embouteillage les abonnements et zali toni ndembi. Beba to ba fruit et ko beba donc eloko e cassé za nzela lelo so banzela za bien embouteillage za te to bandolia naturel ke biloko longo na tongo na 16h to na biloko to sombi na ba dépôt to bo mandako o mona makembe uti matadi me dépôt kanga men embouteillage makembe teli elembi bebi voilà yebisanga ko lista so eza nzela te même ngada na mona batu balela batu babuaka basaki ya malala da bakomi kini boye eloko récupérer ezati embouteillage esali des jours nzela bako mutu abuaki abaye c'est comme ça pour moi vraiment en tout cas Fachi Betor talela biso quelque chose pour les jeunes bandila oh bato baoloba alakisa bango ke turo oyo bakozala na soni oh les gens disent turo oyo mutu so avandi alobi nord. Mais c'est pas pour voilà. Donc, tout vraiment aider biso. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de travail. On a besoin de social les vanda. On a besoin. On a déjà qui on a déjà ça me touche là déjà. Pour que la faute du Suisse, la somme qui bien na na na. Na émission. La somme qui bien na na na. La somme bien na na ni. La facilité biso moins complexe à poto et si la biso. Mais puis que Tom Sunana 2 semaines en Afrique du Sud, nana 2 semaines voilà donc eloko pesa la bito ba complexe za kende senga visa on te appelle ça la tête quoi ouais parce que madame Catherine mais c'est quoi madame tu vois c'est un peu ça donc du coup on doit te dire félicitations bonne chance que l'année 2024 soit année meilleure pour la Congolais ou Congolaises ils ont l'année moko ya rumela ya rolia ya chop tout ça pour notre président Fachi Betor il restera toujours Betor. Merci beaucoup Joyce Konista Mavinga na banda bongo to komi déjà kokende déjà na temps ya makambo tu bande kolobela par rapport ya kolona biso ya dimanche ndenge le kati pona président na biso ko kozongela actualité la biso ya musique kozongela ba orchestre na biso ndenge tu bande ko vraiment coup de chapeau na ndeko Fally Ipupa parce que azwaki vraiment temps ya kotelema ntango moto azali na vision mpe na provision nzambe osani ke akovisite na makambo etai na milulu ya mindule vraiment que vraiment on a osengi kaka merci na courage mpe ya bamaison de production na ye mpe na baproducteur mpe na bato bakolaboraka na ye bapesaka ye courage oyo akovanda me tolobaka plus tard après succès et la stabilité. Donc na makambo nyoto muto tsa makelele mais yebaki lobi so ba revenu ezati. Et puis ça passe et puis ça peut kufa parce que ngana yebi communauté congolaise de bakenda na makambo belé. Ozo kende o pesa mutu elsengo, o pesa elengi, o tambusa makambo lokola
oza danger mais yebaka na suka nango ke ekoma lokola isitoile donc na baparcours ndeko na biso atamboli na suka daka leloko te wana ekomanga sikoyo makambo ya pasi ntango yo ozo kolingaka ochapeauté na ta na yo yebaka mpe bato mpe badetenteur mpe ya succès basala nini ke bazali c'est-à-dire moto akorenie libela na kati ya musique ya Congo aza te après succès ezalaka stabilité siko stabilité ne yakaka ndenge nini na bato nyoto bandoko savourer musique na yo et comme lokola le passé na bango ba komi ko savourer le passé na bango na le présent po ezalaka ya moto yake yango wana yango mona nga na monaka nga na talaka lelo te na talaka lobi siko parce que la commence na critique na talaka lokola joueur soit to beta bala aussi ne ba contrat za bambo nga ki paraete na beta ka siko lisolo na siko carré bandara siko ne tant siko balo pied ça ni esili après siko carré ça ni et bandit sur conscience ça ni gete ezongi po succès est lokola kwiti succès est lokola kwiti ya masanga OK leo na ngina beta no na to pesa vraiment le moment to bangi le poto tani que to panza parce que na siki mokena pa ndeko na biso fali to kokende toujours ya kosepeleka ba fleur obi le sala nga passer na ba âge ba joueur na biso de batata mikolo okomona lokola seigneur kibonge ba telemina Pelé roi Pelé oyoyo ya Brésil ba telemi bakangi ba photo bango nyoto baza ba toujours ba star en culotte ba telemi na ballon makamuni otomoni ke bato na biso ba seigneur kibongi bakakoko bakembe bakidumu bakutana bato mais ndenge nini vi na bango lelo zaka ya pasi par rapport ya bato muso ya collègue na mo betene bango baba o esala ka biso pasi yango yango ngambu nini oyo biso ba joueur na biso ba mema ngambu nini ba musicien na biso basala nini keba ba mema ke ba vivre na ba FPR na bango par rapport que musique ezali métier moko beno noble comment se fait-il que ba musicien ti ba bimaka bongo ba ke ba Guinée ba futaka droit ce qui ezali concert moko boye oyo esengeli ke akokende ko sepelisa bato na mboka libanda il faut droit autorisation de sortie il faut ministère de la culture et art fa futa mbongo pe ko futa peta mususu ya pe ça dépend ba mboka so ezali Europe a futa ba 3000 états so ezali ba Brazzaville a futa otambo so ezali ba Guinée ba futa ba futa ba droit ce ko tamboli la communauté la biso okomona ke Kamina Sokoda tous les bars il y a 24 communes Kamina Sokoda etambolaka pona ba droit il y a ba musique ba musicien ninge betaka ba futaka ba droit d'auteur wana chaque mois bango balekanaka bazala ba jeune bango ba contrôler ba musique ezala ba bar bonne na nyangwe o ebetaka ba musique ya tous les musiciens na biso o ya pasi yango wana siko na lobi bongo pona bino to fana botala be famille ya Madilu na banzembo nyoto Madilu ayemba otelege Madilu azali riche na ba œuvre d'esprit mais na espèce ibata pauvre Pepe Kale riche na musique wa betela biso mais na espèce be pona famille na bana ba kupanza nzala ototala boyeke bato nyonso to na babeta musique pona kobundela Congo oyo vraiment to meka ko revoir ba makamuna bango na ba droit d'auteur na bango salani kebimaka mais ba ko savourer ngote ba ko zwa ngote mais soko tali la musique o ba Guinness ba obeta ba boka batute ba yembaka batute ba se ba yembaka toujours na nature mais ba droit d'auteur na bango vraiment toujours que bazo ko zwango pe bazo ko mériter que avant ya na kata Kinshasa yebi kete na musique na ngana musala na ngana sali que na yebi que ou soit Sachem ou soit Sabam ou soit ces na kata ba Portugal que ba musique o nyoto o ezala ba Maroc o ezala ba mboka bo ba revenir na nyoto tete ndaketa pa atamwa na jet po yebi que na ole mambongo qui a musique na tala ratango mususu eza injustice bien na makamuni. Comment se fait-il que bateau bani musique lobby bino bi bozana kata scène maké na biso ezebele mais bateau musu ba beta musique bazo ko savourer musique bo kanisa ba basala cop musu a mafia te par rapport à musique par rapport à bande ko na biso o ezala kapasi pourquoi na soulever loko wana ezali vraiment Saint-Esprit a dirigé nga na butu qui a lelo pourquoi na le bibon a dirigé ngai pourquoi bongo kadna ko mapona kama yango sino sola parce que tant que ben déjà que tant que le baguette to gérer ba émotion na biso parce que note za ba penser pourquoi na tali si bon na bani ko tala ba joueur na biso bazana ndako condition o ba betaki na o bazana kati ya scène ba beta balle ba se retrouver surtout o ya Congo soko vando tele ko la jamukulu soko tali capitaine Mukai soko tali lokola ndeti ba
lelo ba mamale o ba kufeli biso ba pauvre mais basala ki ba exploit na bango na kati ya mboka oyo so otali ba joueur ebele ba bilima na mikolo na bana na mayangi otala nani ba mayanga wana bato nyonso to otala bato nyonso beta ba bale wana baza na vie ya pasi ba beti bale na ba eto otala musala oyo ja mukula bani orenie avant sa mo le eto mais eto lelo musala o abeti na bekipo akei toujours azali moto ya mosolo mais oyo abiso ezaka ka so otali ba joueur oyo jour so otali mabe tala mavuba tala nani boye babale babeteli bato ba toujours batapa ya pasi mais basepelisaki bato batelemisa bato baveme ozotala lokola américaine asepelisa bato babulaima mais totala kete ata ndako moko te à 3 niveaux batongi ke ezali bato baservir nation ke basepelisi bakongomani na ndenge moko oyo bazalaki na bale moko beya elengi mais soko oluki bandako na bango lelo otala kaka ndenge basalaki mosala te pourquoi na mboka na biso toujours bato ya bongo bazonga kaka si ozomona fonctionnaire oyo qui enseignant totangisa bato toujours akokufa pauvre mais bato baza de na départ de bapesa de ba matière na début ba matière mo be de base mais bakufa de ba malheureux bato batangisi bango bato ba élève na bango bazozala toujours luxe bazala toujours ba riche mais bato bazopesa matière na débit ke kozala se ko bana setati osilisa oya pasi yango na moni ke to beta masete ke na ba makambo wana mais pona kozonga pona vraiment ndeko fali pour pato sopika ba frère mais ezala na lola sauté o babengaka orgueil oye bomanga na bato mosusu parce que total sera déjà bato biso total la ne analyse na biso ezala ka to sala analyse pe ba orchestre misika oyo asala ki succès lobby oyo asala ki makambo ya boni lelo asala stabilité après stabilité na a toujours poli na ba doyen pe oyo asala ni ki oyo akutaki mais akokomisaka bato lokola ndeti kete onyokolaka bato na makanisi eza na moto mosusu soki batonga ye eya na moto mosusu baeseke te démarche na ye akendaka likolo moko eza mokuse soki bato nyonso bayoki akongo perdre na démarche osani ya kotambola parce que kofaire voir bato ke na makambo mosusu kete bato wana ye basalaki eloko te iyo osala eloko nzoka ne bilo yango lobi totali baconcert ya baninga bato kobeta awa ndeko na ngai luka kobongisaka baconcert no ezalaka femere te ke eleki te eketikala po ekelakisa mosala osalaki lobi bato bakomprendre te osalaki mosala na pamba te vraiment tosepeli bafaire bilan na yo vraiment ya année dernière tosepi bafrère ezalaki vraiment rose vraiment coup de chapeau yeba so nzambe apesa yo vision pe provision na makambo oyo kotamboza so lelo mais yebaka makambo ozosala plus tard so nzoto elembi bato baotuna yo na makambo nyonso osalaki obombaki nini lelo kolakisa biso nini mpo kufa pauvreté totobeta masolo bato basalaki basuccès lelo oyo baza babola ya pasika